Navandi unema petit mo yo petit yo kwa makata mouvement wana tovandi ngai viensone PDG li onema na pale na yo zalaka likolo kuna piscine ezalaka na piscine sima te pale na yo kuna piscine te nzo baso biela na piscine te na likolo avant koma place oyo via somba lilo Voilà. Na veranda na yesi kwa sima tovanda ngai viensone na PDG li onema to bando développer babani ko développer disons bango na viensone na PDG nga na vandi na otala bango abina ma bon yo no zawa bana le petit moni mutamemio foza wane bien on PDG li onema viana bena na senga ye merci parce que mtafo iye mutu po batu musupe ba kosola bongo pe alekisi yango mais akutana na ngai tanga bike lisolo ba solo kona nsone ezalaki pena dans les besoins que na ya mwana moni ba benga ngai vie par le bon et ka sala moi au sala na yo vie ayoka déjà lisolo et tombé siko ke beaucoup tani pe ezate ke ye moka memio mais bango ba fanda ina nsone bazotala msu ba ko na video moko boye ba moni yo ba bule yo mbala moko babana ko tala mona image ya Delta Force na concert to betaka na Angola na compte Delta Force na fête indépendance et les gars na Caribou variété nde place viento na repéranga ngai kutu na lubaka na kuta na pire vie moi aliao tanto les gars na Caribou variété wana il paraît que viento ne azalaka na rendez-vous moko pa ya Seigneur Rochero bavandaka bazo solo la nete soki legela na ndako viensone wasko vio to kutana na miki l'explicanga viana sko camarade ya Seigneur Rochero yem da betena ma solo na place histoire nange banda Seigneur Rochero tabule mutazota na télévision abi pecho na ba jerk denga zawana faso bina pecho mwana ke musika li solo wana betama tango betami viensona yoka kango pe etika la giye Pois a image zo leka na Caribou variété. Nde ya mwana bule ezwa maka esala maka na ndenge na kenda pa Viensone na ndenge pe na imbaka na ndenge makamonyo sote lekelaka Viensone abina ngai se préparer bongo na matisa yo na présenter yo mais yo ça teste yo côté de mouvement. Moni wera isanga viena ngati sanga bon. Menga mo na bisi Viensone na bi presse. Soki ezali kete na kotaka mouvement bongo lobi ba masa baloba ke ye bazwaka ya leka kuna test te to yibite ndenge ne bazwela ye neta kotaka bongo kana cop présenter nga pene sa ba lokana osa test nga na senga ngo pa Viensone témoin PDG lui onema ba mongo Viensone abi ta pecho mambalo bon sa ke kuna ndenge la sambe la ka be baba boyi abi bon préparer nzembo mokasi mais jour on oya kulinga to lata la tabandenge moko basira vacances ndo kulinga lata lata simple jour oya OK le Brazzaville soto zongi oyemba la mona la samba na komati so akina pe Brazzaville ba gebeta concert moko na compte ya présidence tamba yo zonga ezalaki lokola 2 jours avant bakende maki ya double zénith ndena kendaka PDG lone mapena bengi na bisepika na komi papa na komi na pe baviena na obliseta balaki wana Sankara de Kunta zaki wana na la samba play au sakanati et là la dernière répétition avant ya okeni maki voilà au banani ba osa test tant nga na yeka ka PDG signalé presse mamo test bandi banana ba osa la test ta nzoka Viensone mkonza 12 azot triquer orchestre ne yemoko wana prêtre bino zorende wana prêtre biso zo basuka na formation ngo bato ba bagé Viensone na formateur te ba erreur c'est un grand formateur un grand formateur je vous dis nous on a encaissé merci à toi Patrick comme tawana mbala moko apesi code pa PDG Lionema PDG Lionema sali Sankara sim na pusanye pemene ya escalier to bana mata juste pour mettre la podium batu bazo l'escalier wana menga wana ba ekete lelo ne naza parmi bato ba présenter so ba présenter deux donc on a parmi les deux
ponga si bazwa ngada na pale donc ngana yaki kaka pona formalité au fait formalité kaka fanatique tout ça là po ba master ba mona kaka kete asali test yango bazwi mais ngasi bazwa ngana pale po sina yembaka kuna sina sema music kuna na ndenge salama kale yo salama babengi mutu ya liboso Michel Bass. Que son âme repose en paix, mon pote. Oh, Michel Bass a en vie. Yo, nous, Michel. Ah, Michel Bass. Ah, Michel Bass. Ouais, Michel Bass. Michel Bass. Bazwa biso. Arrangeur. Bazwa biso mukolo moko na Michel Bass. Mais Mimish Bass azalaki wana. Le pauvre. Que son âme repose en paix. Voilà. Donc, nani na mataka Michel asali test, papa direct, il dit bien. Deuxième personne, nani. Jomora matiwana ambipe makasi wana niveau maneti suki bakanga donc na biso ke asala test boye nzimwaka nganda Knives off Francis ba vitesse la makasi après mba mbi roza suna idée na na webe suite tipo na webe suite ambi ala makasi mingi donc ya jeté après tama kepa sa test yo motali mutu bwenga yeli pourquoi ba ke muto sa ke na mikila ya déjà ambi makasi ba boucle d'oreille obika ba mission mzo akilo ka pena donc kotela makasi ndia zana yeto comprendre maman ailende ya Jackie ailende ya donc na ebiso ke tant ka balongo abandika bo mbala moko bima ya kenganda ba mo PDG le ne mabendinga na liboko achenga liboso telema na tele ba mo viens Nathalie mutu muso azati oyo akosa test yawa 12 mo ali akosa test te 12 PDG atindinga na mukongo mwana pusani abi yo mo sa test abi president do yo ndi ndo ligaturo ya sima micro voilà ba master tout bandeko tout vient na biso JDT mulopo na podium Ferre na podium Héritier na podium Zulema le pauvre que son homme repose en paix na podium na épée azalaki wana mabiala azalaki wana po mabiala azalaki nano donc batu tout toaki biso tout na biso que tout le monde était là ba Flamme Kapaya ba Bifinton ba Lacoste il y avait tout le monde. OK na yo wana pa na simi micro plus habituellement katikati wana telemi azina tana ye abi yo comment on a bi pres comment on a TK na bien TK TK ouais TK ça test yo tu vois abi pres na uti na Delta Force ta biga Delta Force et puis ndena la tara jour on a matio koza idete chemise pantalon tissu professeur ni wana chaussure ba simbanga na la samba yo uti wapi yo ta la professeur na pantalon na chemise en file yo tani wana non tika kisazela makambo na telemi mdalati bien classique mais ba traité professeur en mathématiques na ebisio na vandi sigo Nathalie na bi wora bi Vincent na bi oh bo se calmer na moi dimi la samba bola ba poani kimia total na to kai mais yo est-ce que il que le fond mouvement ezaye na bi oui prise bien bon le route oyo lu comme ça les problème tu bosco yo yemba nzemboni abi prise ngana oyemba Chantal Switzerland abi yo yemba Chantal Switzerland na pas focal to abi oza sur penza que oyemba Chantal Switzerland wana ili code si wana ngo laksake est-ce que eloko préparer yango boko bossa na pena loyengo aki pe na raison ko moni la formation banda e bandela awa va tout dire ngai eka est-ce que oyemba penza Chantal Switzerland na bi pres Chantal Switzerland na yembi so nzembo na motema na bi pres na bossa na giza Blandine Pemba bia voilà bossa na bandika sikoyo petit keba abeto déjà traki bino makambo bosala ki kuna na kuzu yo bosani nao
te ya senga na pona nzembo moko sinon qui Chantal Switzerland kwa nzembo déjà c'est betami umeli how comprendre est-ce que nzembo mo penza pe tu pour ya moyo pokuna la rapena ba vocal bébé nabi presse eza Blandine Pemba abi oza sir venant que Blandine Pemba nabi presse Blandine Pemba parce que oyebi ke tango oyemba ngo moto o soutenir o azate moto o choma maboko azate il faut yemba ngo tuyo moko nabi oui presse na oyemba ngo oza sûr que oyemba na ba vocal tuyo moko nabi presse na oyemba nabi OK ba petit mususu na ibaka te onema omoni apesi code ba onema onema ba petit mususu na ibaka te banzembo aboy vraiment hein après ba vocal tout wana faut sala donc il y a eu un regret nacho moi pose mamke tozo ngaka wana mais siko Vincone tazo pozo ba question na azo pesa yo azo linga faciliter yo mais yo zo comprendre te. Voilà, c'est ça. Makambo yemo azolela soko beti mabe ba koyembelo o kindokite bima. Donc viazo linga sala yo ndenge moko bo ndenge bo solo la ki me yuzo comprendre. Yango, t'as tout compris. Après là si vient habiter na oyemba on presa bien. Oyemba. OK. D'accord. Zwana micro wana kasi. Comme ça to namona na ndenge au salon. La samba to yo kaya. Asamba to yokae. Et comme bongo poani. Na comprendre. Botapote, bata TikTok et comment nga supprimer tes cas. Pourquoi? Tapotez les lives s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux, tapotez les lives s'il vous plaît. Et monsieur Zanano, tapotez les lives s'il vous plaît. Tapotez les lives. Na yebisi yo mati na banda chant Vincent na avandi atelemi na coin ya podium otala na musika na bandi Zaki Chantal pardon Blandine Blandine na Chantal Switzerland apportez les lives s'il vous plaît Chantal Switzerland Blandine Pemba na yo banda nazalaka na susi ya Blandine Pemba nalingaki tashetikala na motema ekolongwaka te motema elobaka te solo na memi ngambo soki ndoto perfusion nyonso na kidiba Viens nenie tanto komika yawe papa yawe motokela likolo na se yawe bambisi na mai ekochola OK basignale biso babi eza pona vert ndenge ozomela wana yango donc vert emona na sute. D'accord Viens na vandi avandi atalinga tana vandi ka koma soba pona bolingo Blandine Pemba Kiboston na nga babenga nga yume Willy Tembela na José Tumba na sola sambe telemi Assemble telemi deuxième vocal oh mon Dieu ngana mituna kasoki lo sambo na ngekome pana yawe lotisanga tala révélation na chance tandenga ko bondela na sengi na ngabo mengwa kotonga immeuble teo kasi babenganga ajani na iso na beta vocal na silisa vocal auto luka ba problème mais to continuer na tant na ko beta vocal na silisi na yego ya BBC abiso ke batelemi ati blague te na leki wana na yego zwa ya jilete mulupo na papoli na yego zwa mabiala ta na abiso ke la samba ba mata na podium oza pyromane te kadi obanza te ka matia beti ba plan presse maman zu micro abi petio banda le d'office na maison mère d'office à côté maison mère eza rolobati quand la musique ba kitsa ba na podium ba kitisi ba na podium mbalamo vient son abi chef d'orchestre
simana micro voilà ce que master nga fait rigola bataringe master yo simba micro omuni ndeni pona teka ah c'était bien faire ayo loba bi praise teka ngana yebi déjà wala mutu na nga ya lelo te praise na sepeli po ye na groupe lelo to yambie master yembi bien asali nga plaisir ya kosakana te ba yo benga mabiala parce que kota ba ker mabiala ne melia bango ta na komi kota ker ba yaki wa accompagner ngai après et au salage ba tuni pe mela bien praise en tout cas ça va valable les a tout problème te ba bengi sko flamme kapaya wana pe kapaya ti avant que tu na bandana na flamme que tu wana ibsanga déjà avant que si ma micro na bando yemba tamba na sengi nzembo ba singa yebisa flamme tana yebisa flamme que tu déjà na guitare ibsanga déjà ya c'est contrôler calme contrôler tout yemba pena parce que ngana yebi yo yemba nyonso eleka bien donc ça pena poser flamme encourageant avant na banda pena test pour flamme pe bandal déjà na flamme bandal déjà flamme déjà famille master na zing azana na pesi kumbote na pesi mettre zing eza pena famille to uti pena flamme susu na dike road ozomona place uti voilà donc on a kutaki wana c'est l'autre utani na dike road mabiala na dike road batu na kuta na podium wana faire déjà yaki barumba déjà biso du faki déjà là donc voilà quoi donc on a bien dit déjà na kuta yo wa famille après na ndenge ba ko wana faire la pesi et accord na ye ça va tant bakati vie par bi bon assure test moni test pe ki clôturer ou en ta via nga kata bo faire bi président na belo mo chef zo micro faire la micro bi presse awa na maison mère to yembaka masa yembi ayembi bien mais il faut ko bina pe po to yembaka to bina ba preso bosani abinité ah cheta moni mama lingaka mama na lingela ko yango moni ngaki ya chaper teka sima na micro na zimi namoni mutu mazo komana sana bina ebisao mengi hero ye fondateur alifaki hero dance hero dance akomana se wana si ye wana azolanda biso aza nse pesi ye pe mbote ebele hero dance na pesi ye mbote ebele okay en tout cas merci hero dance en tout cas difaki wana falaki ka esalama po ezala tremplin ya nzela ya bato nyonso tu nde toalaki orchestre na biso ya quartier toaka fier nango ti lelo et puis voilà quoi bien que lelo makambo ekoma mosusu mais il faut toyebaka place oyo towuti ndenge ezalaka nayebisi yo ke balobi na bina ifala kotuna natelema na katikati sebeni bandi siko sebeni elengi ya maison mère ngo nayoka na bakasete nazobango sikoyo na live ekoti na makole matiti na mutu atinze bona kimi na koya podium place vienzo na atelemaki na tali na façade nazoki kotota na hotema na tomeruka maboko likona bandi pa scandale na maison mère premier pas deuxième pas population se mati omoni ba nyoso agi ba public nyoso mati désordre koti na podium bala moko vienzo na kati musique abi alobi Mexico na salut à toi mon pote Mexico na ebité na ebité arobina te obo arobina parce que abandi à peine même botike na batu bakiti ba maître bakiti ba ouais gros ouais prise na yebi na on répondre hero dance na yebi ah na yebi bien to continue na yebi c'est OK seben na bandi ko bina lisusu scandale umela te premier pas deuxième pas ba mati na podium dégâts maman vient son abi pona lelo to suki yao Eliot Mondo be zoya na ndenga systématique libération tekamba la moko ba kombo ba makambo nyonso tu et puis teka tozo kota na ye maki nie moninga na kote la okay mbala moko na vandi na kati maki pe na koti maki na maki pe to pesa pe ba idée ya tous les ennemis que ba mona chorégraphie d'entrée wana ba idée pe côté belé wana ti ngai pe ba salanga pe passeport makambo tu
Mais tant que comment siko ya fois kende. Pour nga na compliquera ba donner. Soki ba memaranga. Album aliboso fana embezaki à la kelele. Parce que le préparation na sala wana na kini. Mais le kola monenge moto température nanganzi aye nango kinganzi aza nango soki ba memi ako s'imposer ke ba et ça la pena kete bato basali ba calcul basa l'impact sur la double zénith pe ngai changer ba données to ngai bene changer ba données. Bien sûr dans matala bi bon ba vanisi ba master bon eloba maria makambo se eloba ba vanisi ba master batuni o bazali ba tête bon monde ni te kato mema na zénith ba ya pe ba lobaki te présence la biso to kene ka bomba la morote wana peza ki premier poto ya héritier le ko héritier zo ke mba liboso presto bomba teka to mema na héritier mone zala pour la maison mère ezaki so côté za jana mpifo banda ko mingi bato na ba départ ba voyage automatiquement faut que voyage faut y ma disque yanga siko zalaki température matobi bato musu ba na place oka yena makambo moko boye ko memela lingeti po akoye ko effacer on comprend bien que na préparer na bango ba ko ke makambo tout na visa ebima OK na visa ebima oh passeport etikala pa nani makambo tout na wana boyete makambo tout na wana boyete ezala ka kete teka c'est la kaka azeli mena yako ye bango ndeta na komo voyager ndena yo mona ke oh nga pena déjà ezala ki déjà da Elliot asaleka boulot na ya bombi po ye mtanda ko simba ba plan asaleka boulot na ye obomba upa wana yaki makambo ngate na kosa suivi na ngote soki ezala ki pe nata kwani soki nani bwana pe ba dite wana makambo ngaize ngapo mbe soki kake elegela ki wana donc c'est que qu'on se le dise aujourd'hui, bah recrutement nous sur seulement dans maison mère parmi bah recrutement Vincone abanda osane ba 12 na podium mazorabino déjà ndako yemro déjà zorabino etika les anga formalité moi muki et simba te moroko takaka nyoso te Vincone au moins que ça la moto penza zaki na posa na yemro na okena palais bosololi neti ngai ezaki posa pena kete il faut na s'intégrer maison mère. Ya mwana fana kene na moni vie to sololi après jour préparer ba présenter ngai mais na leki neti pe kana tester ndenge pe tester salama mais na convaincre na normal moni mais yalo ba formalité on na sala la formalité la epata siko ko leka kutu ndenge to sololaki allez via sur confiance c'est important. 5 ans à maison mère, beaucoup de voyages, mais vocalement, pourquoi? Mais maison mère, oui, que biso tato côté yango, maison mère, oui, il y a combien d'albums? Ils ont sorti 2. Deux wana ya banzembo beta ba concert. Déjà la maison mère, surtout tout ngana sali vocal, mon faut tout na bato ba longa na maison mère batika ba combien de nzembo. Vous comprenez? Neti babia bima nzembo moko. J'ai des têtes mal nzembo moko. Mais beaucoup de vocales. Beaucoup de vocales parce que bazalaki na debi ya orchestre. Biso to yé banzembo bango yango beta maka na concert. Ozomona. Album ezate. Donc premier album nga fallait na yemba, eza album oyo ya non Miracle te. Miracle yaki deuxième album fona yemba. Premier album ezaki à la kelele. Batiki nga bakebeta double zénith, basala la kelele. Monde salama. OK. Donc ngani soki na yaka ngana yemba na à la kelele. Et puis à laquelle les ali première P album héritier à Yemba. Moni Kabose premier album à Yemba moi. Donc nazaki obligé le voir na tango ba ya déjà pe bazalaki. Donc yo faut zela ezandulet na zelaki. Après siko yo ko cha mobulu tango to préparer miracle ne place au pena ba sentir makambo bien to komi na Londres ba ya balongwe. Et puis sinzi mwaka avant to komana ou intégrer ambiance ni ezaki na intégration na kati ya maison mais parce que quand c'est le distant oyaki wana ozaki na ba agriculture zaki mutakala mais ozaki na espoir pour ba zoko déjà pas leader ozaki non you na you
ngai na maison komekana nini ezalaki wana banani bandaki kopusana pembeni te parce que on le sait na maison mère ezalaki deka dede toi to baoboye baopirie oyo kuna oyo kuna pirie yo déjà ferré flamme kapaya asele yo déjà boutaki déjà baplace moko voilà. nini na Malgré nyonso nalobi wana ngai nazalaki au fait ndenge ya motema na ngai yalaka ngai nakotaki na classe na kati wana mais fere pas azalaki wana on se le dise fere pas edaki na makambo so ezalaka ke oza na kati ya mouvement ye chef d'orchestre masa na ozi mais bato bayedanga bato bapesa mpe bacoup de pouce na maison mare bacoup de pouce azalaki na mambo ebele coup de pouce azalaki na mambo ebele ntina mambo baforme ezalaki coup de pouce kaka neti nokolia semelia ayeda trop nakuta teni nzo comprendre il faut toloba makambo esalama mais tosolola ma vérité nokoliasa akaba baforme tosolola vraiment betela fongola biso motema betela biso mpo bato mosusu bakufi mpona ntango nakoti bango bakendaka mikili yasi bakendaka ti yo yebi yo koti oye baconcert ya maison mare ebetambaka na bamercredi tobeta et puis seri okotaki René Makondele na niveau ya dega nayebi si oyo ezalaki mbati soki olati mbati nayeba soso olati mbati nde ezolata yo oleyi olata mbati wana mbati eyelata bafasade oyo eyaki na mute baere wana eyaki baobenga mochopi babenga mochopi voilà entre temps ka vie ka azobenga mochopi mais azobenga naso triphasé ok donc triphasé mutu aza na baphase ebele donc voilà osaka na ye te na ndenge courant akopesaka bandenge tu donc nayaki na bakombo na biso bakombo baolukelanga bakombo mais lewa mochopi eyaki na ndenge moko boye ya mvuya ekoti nde banozwa place mais tekaka atikalaka vandaka voilà po mochopi banda olanda par rapport ndenge obinaka nayebi soki vitesse age yango mpe yanosa ndenge wana après bato bayedaki nga bazalaki wana même sele o scram ayeda mpe nga nalobaka mambo ezalaki mpe ya misusu yasami nde yabengaka ngai mpona avie na ye yasami nde eza na ya misusu soki mwa bolingo mpe ezangi na ndenge ya mabe te okoleka mpe na palais ozwi napesi mpe bajo modango mbote ero bajo modango baza wana basentire ya sele o scram bayebi mpe okende mpe na misu na kave wana mpe scram ndeni plan ofo obimisaka nga mpe plan ya sika na betikete nango apesinga seleo naina tuna lisolo ngo nayebi te kombo ya moto yango misemo oyo ka na maison meme kombo ne kima oya vraimen boye abengi yo alibero baplan ta ino te babi bapesa forme mais forme eleki na gayard na biso mbati nzobe eyaki bambati mosusu bakotya oyo me bapli nango nde ekocreye bapli ta ba70 oza na soi te sikoyo eloko banda osauve ta ya molai oa ta eza mwa molai ezosauve ke eleki kaka eza ge eleki kaka ero na pantelo yaki ya mesure te oyo pantelo ozosala calcule ke te foza tai nanga oyo bapesi yango jamais baveste baveste mosu ebeta bandiki omona epolete ya veste ekomi juste ti bakoto mais eza na nzoto na yo mais elekaka na ge mpo eza miziki yaka bongo mais zwa veste ya faire egola na solola bien bio momona baveste elatamana mais so babia pese lilo boya wana bana okipe tai te wana bana okipe te yo mo ozoloba ngo to omona ke me na balelo ekoma mpe babiloko totala yango ekoma bahistoire na biso tosekaka bien so totala yango esalaka biso bien donc ezalaki bongo et puis voilà quoi donc ezalaki mpena bien nga bayambai nga bien na maison mare bayambai nga bien mpo na nini parce que nazalaki bien na bango tout et puis nayaki moto oyo nga nawelaka te donc toza bien tozosola bien makambo ekende bien et puis narage te narape moto ya makambo oyaka te ke olobi awa oke olobi awa osali boye nga makambo wana yaka yanga te donc ngai nyonso ayaki bien en fait et surtout que Vienson eye moko na d'abord alingai nga nga na banduku mosusu mpe nayebi so ke
au bandi ba ndule au monte ndule eza na 18h comme penati eza na 20h bon petit 18h mbatezo ya te mbateli ya te mutu pena ko motoka penza na ebisio ke ozana idete motali ba plan za ko za pena ko yo motali na mama sana va iler mavungu na pesi ombo de place ozali master na la ponte noire iler mavungu ni ko makasi ko no ke defa plan pour la master mudungu na niveau dega ebisio ya GTA ya lelo pena bato wana ndi baolatela zanga na okende kokota noke bimisa boro moko boye masa na koke bimisa boro moko boye kana compte na ye kaka po ebima kaka me mais siko eloko wana lelo bato balobaka me bato bazaka nango pire na eloko wana eza eloko moko ya bandali ya natif ya bandali mwana nyonso bandali abeta mudungu abeta te mpona nini bati bimi na ngiringiri mokoto ebimi na mbinza chemise euti masina so bakolo baplan bango nyonso baye na concert baye babotola yo ndenge okozongela oregrete po omona komine ezwa plan yango chaussure eke ezongi njili mbate eke kimbanzeke omonaka chemise pa ezongi bandalungwa ntango oyozwa costume boye matiti gale boza na shwa te mezalaki vie tolekaki nzela wana elekaki me na balelo boye lelo nzambe asalamaka mosusu na bamaster tu oyo tangi bakombo wana baleka bato tu batoleka wana voilà c'est un peu ça bato tu baleka wana on continue pardon balifanto maison mère tout ça là voyage nasepelaka après nabite wana o voyage kina bango to kokuta o kende na bango kokenda partir kin concert ya Machuda Mandangi yangola concert wana ya Machuda Mandangi concert wana to uta Londres première fois to uta Londres to uti Londres to sana Londres kawa 2 semaines à Londres to zongi Kisasa. Après, toke beta. On remarque na concert à Machuda Mandangi babi à la rate. Babi à la rate, ouais. Babindo mazalati. Voilà. Wana to uti ko beta na village Oyo. Ah, le grand prêtre Sasunge Suto beti kuna. Tant to yo ya, toke beta na fête ya le pauvre Omar Bongo, le président, le défunt. Après to yo zonga nde siko toke Londres. Tato komi na kini babi a kozwa suspension. Avant to kene Londres, babi a suspension, biso toke Londres. Tango to longwe Londres to zongi Kisasa, babi a zaka na suspension, toke siko Machuda Mandangi. Yango to beta Machuda Mandangi wato uti Londres, to beti wana, toke beta na kafunfu na konti ya Alidex. Oyemba mabe obina mabe don na componente énergie ni nous na ona ndule wana. Ndule wana ezaki ndule. Yeba siko ndule wana. Oyebi tila nini na se dégager na ndule wana na tika prince na ngola. Na yebi sio ke ndule wana eloko sala bongo outi na nu fraîchement Londres. Donc na Kisasa ta to komi to vana même pas une semaine. Donc na ba forme. On dirait Bill la région d'Abino Kuna, non? Ya tikala man. To kenzela mona Bill. Biso nyonso to kena nzela moko. Oyo zolo ba wana Bill akendaka tula liboso. Wana yata to uti Machuda Mandangi to zongi Kisasa. Bill nde akena nu batindi ya ke Londres. OK. Le roi Bill a insisté que babi photo kena babi. Via longoli na Bill atindi na Londres. Ndengagé. Après biso nyonso to landi lisusu. To ke sur Londres pour la deuxième fois. OK. Voilà ce que salama période sikoyo vina so mulopo JDT mulopo nenga zala ki accident oyebi kat na pa mama kelele wana mama kelele to sala voyage na rapide to kende na JDT to mataka pe to koma kuna pe ndenge le kaka ti akomosa pe ba traitement biso pe to zobeta bandule ti na kota suka nango nde sikoyo JDT okaki moi bien abeta des concerts moko ya suka na yeba bien tant que abeti des concerts wana tokomi lobi na ngo photo songa Kisasa baya ba mbiti ba téléphone baya ba mbiti ba téléphone
téléphone ba réseau nyonso tout bakati yango pa mundele. Ndela botoli basim. Ndela botoli ba sim nyonso tout. Benga. Sima mo kimaka na poto ebandaka wana ti. Nalingi olobe loko moko vrai. Koko sa bisoki. Loba vrai loko, loba vrai. Tango ba téléphone bango eleka te, vinto ne réaction na ya lebela yo nini. Pona yebi ke abenga na chombo, azwa aloba makambo moko boye, vinto na loba nini. Vrai ponga na yebi na yo kamo. Mathieu Moni de la forêt à Vienne biso comprendre. Ezama mbele o mususu ngate kadi obanza. Autrement dit le grand pyromane. Na rozo kuna tante quel que soit à table émission nyonso na rosala. Il y a d'autres choses où etika la rapelaka biso navier. OK. Tous les musiciens, tous les musiciens donc héritier pas na oyaye. Oya zara muka yaye. Faire écoute au lobate. Comprendre? Ngape na zoyi par na ngao na bike boy na robeta en émission. Quel que soit na bike ngana viep ezalaki boye o na koma ki parmi d'enfants chéris à Katia maison mère. OK. Comprendre? Moi j'étais parmi. Maintenant on va faire ba kendaki na ba jide tera ba bil kapsu to zongi ndeko taki moi via comment kokota po nga sikoyo tellement que nazwaki esika wana ekomaki ale soki pe koma kokota déjà na jarge teka le mususu kopia soki ndenge nini teka presse teka kutu nzoka ne yaki nango te yango nde bota makambo nyonso na nde na yo tikala voilà quoi. Voilà, on va OK. Merci beaucoup. Avant de clôturer ma maison mère, et ça m'a cambodia belé toujours sur la partie selon ndenge na préparer l'émission. Lelo o tout le monde a qui a fait rigoler autant ça l'émission mon robot a bêta les solo ya batu wenge ndeni anda fonctionner ndeni azakina batu mais tout le monde a héritier se manifestera trop mingi ko beta masolo ya wenge plus que bino ke ngam na salaka boye ngam to la pesaka boye ngam to la bimisa ngana ndatika la microbe yo tango po yaki héritier pa nyonga héritier yemo zo sepela tete ngolo babuma omoni yemo wa sepela tete abatane matwa ko selanga likambo pa ya sami pena yaba question ya sami yemo ko déjà héritier sibika bino même na émission na yezo héritier makambo o héritier asalaka o ya sala na sima na biso ezalaki normal parce que héritier tikela lokola mutu na sima ti biso to longwa yo ngabu na longwa liboso na tikela bongo na bala coste na longwa ya liboso bongo tangi na ngazo sama mbona nzomo epi ngata na laki chef d'orchestre d'affaires master na ngazo. OK. Et kokai kokoma te et kokai pe kozala te tozaki bien héritier mamona sana na sima tozaki bien héritier tozaki bien na batu tout Color King en tout cas na kati mon kete ka na bouger pe pona Color King dit na ba makamba zo bango papa ya sami pe na makamba boye ya sami na kosala makamba bongo te. Voilà donc yemo ayebi donc et ça pena kete wana la famille même héritier famille donc droit que tu erreur ya makambo ne wa kozala te pour ça que tu faire ça ya héritier ça. Merci beaucoup TK. Color King, je te salue, bienvenue à toi Color King. Jusqu'à maintenant Color King, TikTok ils ont bougé vraiment moi t'es quoi, ils ont bougé t'es bébé Kimberly à l'écaki batbaleki mais Color King TK Yoana Matika son au Color King, bouge-toi le maestro Color King. Ya on a sait pas na ba vava kamanda. Vava kana mana ya Yolande. Vava kamanda. Bakotaka. Bapapi mampuya bamataka bakotaka bango tout. Na Sophie Gitana na sila za déjà wana botapotaka jenenge yalaka et puis trésor milenga suicide kaza na G otapotaka otikala ko beba na tena Michel mo bona maison mère komi pe ya bagarre bukana ni pe
musicien moko comme ya bagarre. Et ya bagarre bato si mena nzoto. Ouais, mamba tape moi au cadre dans maison mère, bino na bino, bobe bani pe bobe. Biso na biso ti oya te. Ngate ka de banza le grand pyroman nde oza nde na la yo. Bandalungu en plus, obeti pe mbata. Ngambata ba betanga nde pa maître. Oh, oza 12. Maître nde abeta, obita ngo gaz ya ka tourner orchestre. Et bah si na moi qui teti. Nazo koko na 12. Acho na zwaka iloko mo boye. Pierre Tombal moya awa. Apozanga ngo bena ka. Atombo ke la maître na ebisio ke le tana tele maboye baya tika. Nazo ata bor mo boye na poser yango. Mais na sentir bena ke ezaki code. Utili kolo. Ai code banda ta moko na lobaka makambo ya ba salaire. Lelo bato babeta mamba ba salaire na ba télévision alongwe na maison mère ba no futa bisote na maison mère ba no zala boete ba koma lo bango lelo bango nyoso me mutu na maison mère mission moko te afungula munoko ne pa lo bakete na réunion lo bibera kete ba lo kila salaire ba pia biso ba no futa biso mais aki ba prime en fait ya ba par rapport à ba conseil mais salaire à chaque mois bino mo ebika ba orchestre c'est normal hein ça no ka ne moi. Mais bon, ndé kozela nga problème yango mona zoka 12 likolo ba posa nga plan non. OK. Bozo salaire ya chaque mois ndeni bobeta à chaque mois te. Yo ça la maison mère au on lo ba maison mère ya la samba. Tono beta na ba mercredi na ba jeudi. Papa. Brako mo zawana et Brakongo zawana donc sponsor à munene. To beta ya blague te. Et biso to beta ba concert ba désert bitante. Ba concert ya banda ou banda tiro bina tongo. Color King. Voilà. Voilà, on va chiter pour toi avancer. Elo nini, lelo batwa yeba. À cœur ouvert. Après tout cela, Elo nini salaki que t'es cas Monique cette fois-ci et coquille je dois partir. Mais l'épée trop parce que Maramsu Tobo parce que tu as le respect à ton ex-président Werason au lelo à Saleke qui t'a la tala et mon la mise sur bateau. Rosan, voilà, Rosan dingue moi ba musée msoute, msou déjà à sa banda beta déjà ba bordure. Donc comme peine à Maramsu. Mais voilà beta bordure. Lelo Elo nini o Salaki bon cette fois-ci c'est fini je pars. Bon, là, ça qui bon, ça qui est studio, auto kota ya album à témoignage, auto ça là. Là, donc on a témoignage déjà, on a déjà tant makambani comme koma bongo, na ba position na kisasa, déjà voyage on attend na yaka, na question me repose en paix, vient sur Moni production, na mampa tande ba kota qui pena di kambango, ba convaincre ya Noël pour te kafa kende kaka. O so ke kota qui trop parce que au sentir que gaz est tellement makasi. Ba master ba dit ko baby ça vient mutu vient problème de ponanga. Ça c'est mon pote Color King. Voilà. Ya monde salara pena qui était na zora décision tant la moni awa. Na yembi na ba cœur tant donc to kabula ba vocal ba no chaba vocal ngai ba ochanga ga kete zela nanu or bord to préparer de na kisasa. Vous comprenez? Ne yango wana bota potaka ba cadeau ça la bien. Color King ya za kaso akoti ba chapeau zo wana Color King, le maréchal Color King. Voilà, merci beaucoup. Donc, il y a moi no money et ça là qui n'a compris que j'ai aucun déjà. Après, je me suis dit que non. Na studio on a regardé, na bima na studio penza donc tozo sala ka na monta que vie penal likambo ba fentelenga. Vie pas comprendre ngo penal que telem ça solo sans que via tunanga. Moni, wana vie nanga. Na koka ngo te sala bina bien te pour na supporter déjà belé. Après, je me suis dit non, il faut la tirer. Na bima ben na studio, tozo sala album témoignage, to comme na suka pour photo voyager, tozo nga kinyi net etkali 2 jours. Bima kana ko bima na bima wana wayenda. Libela. Ya wayenda. Na ke ko kende wana kutana bima ngana bisa iliote. Vira ngeliot mondo bena pese mbote place ali na bisa na vivie. Ngana zongi na ngapale. Studio na silite, yuko kene boye. Ko bima boye tena habité. Yena ke yapi ndena okendele boye. Nandimite na ya susu. Muni no petit na zo banda ndebo la. Il comme yo, il fallait qu'on là. Tu na vient na yo, on peut se place vocal, et ça na moté boye. Makamba petit ba master ba zo ko selo na orchestre ke yo, bana bul moko, bolinga ba bul na ba kabo sene me mela bo sene loko moko, monde yaki.
nzoka ndenge nga nayi pour rien nayebi eloko te eza kaka ke mpo gaz na yo emati tellement makasi bamosusu baomona na bien mingi so te mpo ezokomaka teka mocopi wana ekupaki to epuis bavantage mosusu ezalaki ya organisation ya vie bamaster mosusu ezalaki déjà so bongo mpe licombe omona moi genre mais après je me suis dit fallait natikala nanga nde natikalaki na lelo boye après fallait kobunda kosorganize mpo nazonga na mama ndule mpenza na carrière ya solo bien lelo nakotikala wana nde fere mpe ntango alongwaki bapanza na ye makambo na ye tozokoma wana nalingi oloba mo na gentiment avant na poser 2 ou 3 questions ya Vincent po tosauter tokenda makambo mosusu avant oloba mo wana question eza okekine ba 4 fois orepetaka mpe nakoya orepetaka mpe kote kaka ya bakasavu bowana elo nini osalaka na 4 fois nyonso okei depuis oyaki nozongaka okutana na wera te. Ça c'est une bonne question. Donc question eza basée ndeni nakutana na vie te. Oui, wana nano. Voilà. Depuis olongwa oyaka kino depuis olongwa okutana na wera te qu'est-ce qui se passe okendaka mpe kino vie aza vie na biso tu comprendre batie obi projet ya okende kosala groupe ekozala esengaka makambo ebele après tous ces années onga natikaki lisasa ntango nakendaki ifale na se base nano na projet po vie nga nayebi ndako na biso maison mère bien nayebi vie na biso le grand formateur nayebi comment il fonctionne nakokita kisasa te nakembaka moko koluka vie po otuna ngai yo ozalaki guerrier. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu as fait quand même? Oyeka boye, oyotalanga bien na moni yo. Na ba talent tout yo zano. Omoni? Alors, il fallait na sandeni. Il fallait na kende na recruter ba musicien na d'abord parce que l'album de sina banda jawa. Na zupe siège. Nzamba pambola biso pe na matosi na biso to na matosi na biso. To bandi répétition na cave. Nde place makambo nyonso te bandaki ntango na bandi tula liboso recrutement nasali yango na palais place na ofutela na makampagne wana bapeti na rekiteki kaka na lopango tobandi mpe korepete nasala recrutement na lobaka na tele te na orepete na kuzuka baoyelanga bamisien nasali yango wana premier tour deuxième tour na ye fale bakanga banzembo oza na internet bakangi papapapapa troisième tour ntango na ye koya nde na ye kobeta ndule oyo na beta répétition ya présentation quoique moi na bandal pour une fois na boro etalana na commune ya bandal ils appellent internet na présenter groupe mais tombaki ndule wana tombaka moi na temps moko ezalaki grave députation ezosalama na kisasa donc baélection ezosalama nga na obeta ndule wana bato baotambola na babalabala tout ça là mais ndule ya bato eleka bien tosepela 0 heure ndenge nasalaki ifalaki tokata na 0 heure tokati na continuer recrutement ndeti lelo mouvement ekomi assise ndenge wana ndenge nazongaki sikoyo nde soki naketala de la forêt via koyamba ngai na bolingo mpe na respect ke mwana oyo naformaki asali makambo aye kotala nga me abandi makambo na ye déjà sa bandaki yango donc aza afélicité donc nga naza suka na guerrier po na vandi awa na poto après au moins ya baneo tokotanga lem susu ba 10 ans plus de 10 ans kutu avant na kekine yaki ba 10 ans 12 ans bango basala ka déjà basala déjà ba récolta déjà basala na ba mouvement nga na vanda na yembaka lem susu na yebi na ba album ya batu na vanda ngaka na poto awa mais après tout ce temps na kei siko na kini nasali pe mouvement vandi je suis à féliciter ma femme nyonso ya maison mère ma femme nyonso ya de la forêt ma femme nyonso ebaki ya tekali obanza bango tout baza content na ndenge na ye kosala plan wana ozomona mati parce que après baneo nga na tika po sala orchestre nga nasali teke na longo na maison mère mopepe ya maison mère bongo nasali donc cela prouve que naza penza guerrier aza bien formé donc bino bango basala
ba héritier basala, ba frère basala, ba cabo aussi basala, ba Lacoste basalaka, ba Chitra basalaka, banani. Mais après ce qui 13 ans, mbala moteka de banza muchope ayako vandisa mouvement na kini. Vous imaginez? Donc na yete pour na uti ko maison mère na gaz wana pour na salle orchestre. Donc na salle orchestre pena groupe nanga po nazala no ne artiste na formation viento na pesa uvana na kati eko beba kate po ekutana na makambo za na nzoto nanga ya moni générique wana hyperkitcho to beti wana na mona ko tumsuba commentaire ba ko mameteka ba tumsuba beta na maison mère comment ba arriver ko beta le quoi maison mère boité pour te dire ko vanda 15 ans 16 ans 20 ans pemé na mutu ya moté mtesala ko beta na mayele o yazamo il faut ça aller cap ouais. Voilà, namoni masamo komi alobi wira lingaka bo rendre sincère respect, bo reconnaître et bo assurer tout ça là. Merci, mais à part ça, yozo mona wira te. Après 4 ans yozaki na poussa représenter vie. Ndozo kende to ozo ke mona ozo kende mona parce que tu as un problème. Au monique et comme le problème parce que Grand Arena, tu étais contacté et pas à Papi Kakol. On t'a appelé 2 fois. Il fallait assister dans Grand Arena. Babengayo Bangomoko. Mais on s'est présenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la Grand Arena, tout d'abord, je m'excuse na organisation sur la maison mère. Et cas de Banza, musicien à Bino Outa la maison mère, formé la maison mère. Je m'excuse et pas y vient de la forêt parce que nous avons une invitation on a pena ya boya na Grand Arena mais et ça là qui que na Europe on a informé 3 jours avant concert. DJ Pat Love. On a informé, je dis bien 3 jours. C'est qu'on a 3 jours wana nazalaki na Europe mais na France té. Pour na yeba quitter que na une invitation que na kende pe tant qu'invité. Pour nalimaki nazala invité ndenge bomonaki héritier yaki ndenge jana yaki ndenge bila yaki ndenge teka pe ba invitaki. OK. Une fois kakola bengaki ngai machine na pesi ombo de place aux ali na pesi pe Linda Merlin na mbote master nango bengaki ngai je m'excuse encore na expliquer que na siro comprenaki ezaka rapport nazalaki na France té. Siko na 3 jours wana makambo na kendelaki ya mouvement ba faire un mouvement. Donc, on va kotika temba moko na zonga rapide pour na préparer na 3 jours mais événement munene bon. Vous avez ouais. C'est pratiquement possible. Donc on a quoi kozala te. Ya moni na mona na gite. Mais mouvement na biso wenge musique à maison mère ba beta kiango comme il faut. Viens na beta kiango comme il faut et puis bien on mona ki. OK, merci beaucoup. On se prépare to bi que orchestre zo répéter l'absence na yo mato César Kasavubu. On va arriver tozo koma wana men to sauter moi mon qui to si na maison mère donc on peut si message ezaki très important et capital na Vincent Igo de la Forêt parce que yo bivi aza monto à 12h ozonga na ndenge na ye em so yo ki opété mais bato ba commission na ndenge moko boye o ye moko a traiter rapper makambo sur salon bato ba komisaka. Ça c'est les gens et puis bato musu ba ali des fois il prend des choses dans leur manière au monde bazuango et puis ba commission pour gagner plus de confiance pas vieux tout ça nega mais vient son ayebi petit na yo petit na ya bandalunga ya mabele biso to bana wenge ya banda na tongo ya 5h du matin wana wenge zo répéter na tunnel ngai za na maison mère to linga wenge déjà tant bazana ensemble na ba vina biso ba Blaise Bula ba vina biso ba Didier Masela ngwankazi biso to ba petit akati. Président Dom Nalil. Président Dom Nalil. Mbote na yo. Président Dom Nalil. Président ya banda ti awozala kaka. Le président Dom Nalil. Mbote na yo. Président Dom Nalil. Azana biso azolanda biso ouais. Azolanda biso pas au coma. Merci à toi. Bon week-end na yo président Dom Nalil. On va aller relation ni na yo na Ferregola. Oyo bo se familiarisaki beaucoup maintenant makasi
Betela Bisso, c'était comment? Merci beaucoup, président Dom Nalil. Betela Bisso, c'était comment faire école à sa confiance. Il y a travailler dans sens interdit. Betela Bisso, les solo non, il y a sens interdit. C'était comment? Faire à benga ki ndenge nini, zalaki ndenge nini, ba souffrance nini, na tiki le moment temps ou expliquer Bisso. Ngai pena pour na sens interdit au fait ezalaki mpe album na ngai si faut naloba eza mpe album na ngai parce que eza album oyo napesaka makambo oyo ifale na pia pena nayimba na bakere nyonso boyoka wana nasala de vocal na sens interdit ezalaki facile te na début nyonso ndenge ezalaka difficile ezalaki facile te parce que le début il y avait pas même producteur à la réalité faire essayer de cascader na makambo na ye moko abundaki en tout cas faire abunda ya kosaka na tenga na ye bakutu pero na totambola na chauffeur mo boye mundele mo boye faire be soka bimiselaka bato yango babi nayebi te mundele mo boye Michel père mo boye Michel père mo boye ayaki chauffeur ya Michel na mo ye na notambola na asala taxi no noir ye na bi chauffeur ya fere atambolaka na fere Michel wana mtebi histoire bien mundele wana kovanda soki mpe asalaka nayebi te akovanda banobeta histoire oyo ndenge elekaka ça c'est interdit salama ezalaki cascade nayebaka bien fere aye na rover na ye moko boye azobisaka kote diobanza yaki ekotaka cassette ere wana bacassette barover a vert basalaka lokwa bajaguar abi diobanza oyebike boro fo etekama kaka po makambo nde ezali album mpona kosilisa eyaki pasi pena nayebi soki ezalaki pasi na debi baedo mozamba balembaki te batiaki maboko baji mpe mingi balembaki te bazio mbele baprésident mpeki na mo soutien ezalaki ekendaki ti album ça s'interdit tokobunda après nayebaka David Mosso ayaka David Mosso ayela biso na studio jour mo ekutanga yemba mofera moto awuti so wapi bana makamba boye mpe nanabi moto wana David Mosso aza jana fali aza dana fali aye na studio abi nani aye na moto lisusu awa nani aye na moto kala bi solola ne kaka bato oyo akoya na mfumu wa tiki oyeba te solola na ye po toyeba bule na ye ayaki mpa sololaki tanke producteur ayaki me oyebi kaka méfiance ezalaka soki moto aproduire moto mosusu kote mosusu mpe ndenge yalaka asololaki me faire elekaki te David Mosso ayaka po aza album wana ntango akei nde toyokoya séance ya kolanda coopération ya Brazzaville ekoya ya colonel Dabira voilà aye kotinda motu nde aye koya ye nde moto ayaka makambo nyonso wana ntango ayoki album kabe Dabira mbamo azwi yango colonel Dabira azwi yango mbamo moko abike te album wana efoki esilela na Brazzaville voilà monisiko place makambo ebanda yango monaka sens interdit baclip nango nyonso esalama na Brazza ouais voilà yango monaka siko fera bie siko tosa ndenge ngana bita yokende ti mpona bule fere mpona ye na bacuke lomboto bule yaka penake soki ngai nde singa naye na nkanda tokita pena na kini fere président nga siko chef d'orchestre moni bule yalaka nayebi me nga siko nkanda nzimwaka atali yaya nabi makambo oyo bakenda ngo boye te tokende nde tokomaka kisasa kuna te okomaka pa mouvement bando bien na niveau moko boye nga mokanda te yo mokanda yaya pardon wa master nga kende na yo moko te ya bon wana kende nakenda na continuer projet ndenge ezali na bia kende sala boulot no eza plan na yo sala makambo na yo ndenge ezala fere ndenge akendaki yango monaka clip à sens interdit nazala te mais soki ezala maka na nasa apesa o de espace mais o marka babu o etikala souvenir aujourd'hui ba deux meilleurs vocales na yo na sens interdit c'est incroyable bapasi ya bolingo nalembi okangata mowalola mokulu Martin Sibu Chantal Vela
na mituni na nzambe soki mpe koumela bolingwango na teli miso ngai nawe Franklin Ipula premier Alino Nganga Nanga Gustave Sambiaku ya Félicité Wateko na yo na deuxième silansango zokanisa oboyi kopesa medo shaumbe ya noe sikokwesanga na bututongo etani Bazuwa bambanda totikela bino bato ya botonda kolinga Vita Kaluji dadiba koyene jo kamba donc ezalaki pena ke tan nye bato bayokaka soki nakolela kisoli na ngai balobi na bokopangusa donc toyembaka sérieux et puis eloko efrappa esala lelo esala mpe g ndenge makambo nyonso ekomela et voilà et puis epelaka mpe parce que fere azalaki sincère aleka mpe na émission alobaki akoloba mpe ya malamu mpo na ndeko nete Tekadi Obanza na port na ye apesaki na kati album wana et lelo Tekadi Obanza avandaki ayembaki na poto siko chemin na ye yango bozomona kimo bangi chemin ebebisaka bomo ya moto nzembo za Chantal nakendeki nalakaki yo eza wana bato bakota batalaka eza wana les jours pour moi j'ai posé mes yeux sur toi je cite donc bayebi bato bakende batalatala baomona tozo continuer tosala makambo po ekende na G et puis bato hyperkit baya ba comprendre que Jésus ya main banzembo ezali bato bana posa ba se retrouver ba contacter ngai Facebook na c'est toujours Tekadi Obanza officiel bato bana posa ba se retrouver ba contacter ngai même dans nzela ya Mati Bokozwa ngai za problème de tati nazo sepela pe kwa ka ndena c'est les sinon mtasala vocal wana olobi namoni mutuma akomeli biso awa abie banda okanisa selesino mtasala vocal wana na nzembo soki na gulila wana ezalaki akanisa selesino mtasala wana ngai ngam na salamu bayoka na bayoka yoka Tekadi Obanza pona bisaki yango na bisaka pe fere na bi lobaka kombo na ngai place oyo nga na oyemba po bato bayeba si na tous les vocals na sala aloba vana yemba voilà donc mais c'est comme si après ça après Sens Interdit on s'est familiarisé tout le monde m'attend à Gigola tu étais là ozaki wana mais na stade de martyr ozaki te voilà qu'est-ce qui s'est passé na stade de martyr na lagite na matanga ya petit na biso artiste grand chanteur Gigola que son âme repose en paix nazalaki parce qu'il fallait nazala et considérer nga na ye na kini matanga pe mbala moko yango nazalaki wana na butu nazala wana na ye et puis na moi pe bato bamona ngai na yaki wana pe pona hôtel accord voilà nazalaki wana biso nyonso na ba pauvre seguin ndenge lekaki ba kapon biso tout walaki wana donc la makambo c'est le temps nga séjour etikalaki déjà moké par rapport à ndenge j'ai alelaki tant qu'on va dire que martyr et tombaka juste nga na ozonga donc ngai kana zongi marana ba dika martyr na soki na zalaki na mona ngai na ngai na zalawana OK musique ya makambo na nga na kima bitumba musique te ya makambo na ngai pena yango na moni tika kuna pesa sombote na Landry Meya le patron de l'espace mieux à Kata na RDC na Kolwezi na bandeli Landry Meya le patron de l'espace mieux à Kata RDC na Kolwezi ye pena ndenga za bongo prêtre ya kosakana te OK apesi ba mbote ne belle place azali et napesi son excellence Grâce Bilolo wana li gouverneur na biso ya Congo central na bandeli son excellence Grâce Bilolo gouverneur na biso ya Congo central ça s'interdit oyemba
participa na jet set pour batonga ndako wana ocha ba break. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste dans la dynastie? Tu n'étais pas appelé. Tu n'avais pas le temps. Bon, la dynastie, comme on va passer yango, ils avaient déjà projet c'est bandali déjà. Dynastie et au kutana juste nga na oké pour de ça l'orchestre. Donc ngana kera kisasa dynastie c'est banda faire à côté yo asali ba makambo j'étais contact ngai pe ba contacter ngai. Mais si vous n'avez pas participé te po na bane ko sala déjà disque. Ozomona. Donc le quoi na rapena le koso pété ne ba tumso la so ba bendika mbangu ngana bongo te. Na yebi kete ezaki loko na biso pe loko betama kitoko na oboyango. Donc bien makasi. Ba masa pe ba yemba kuna bien. Yanga déjà bo sepela ki kuta taku na dynastie lem susu na zoki tampe na teme. Ça s'interdit na pesa ya mingi oyo. Ya ebele kutu lem susu ba tumususu na dynastie ba pesi bongo te. Ok. Voilà, on continue, on va chiter petit à petit. Tout le monde a Didier Lacoste dans le théâtre de Maribel, si je ne me trompe pas, dans la salle Autobeta. Okay. Tout le monde est comédien, beaucoup de gens, bazo sekaye, artistes musiciens, batbayete. Tout le monde est marambo belé leki a Gianni aye, Lacoste a sekaye, ils ont deux questions à la fois. Adjani a sekaki, Lacoste a sekaki, Adjani na concert à Grand Paris. Et aux on appelle Adjani pe ayo sekaye na concert oyo basali mpiaka. Premièrement, prestation à Lacoste na salwana o lobande ni pe concert ni no pesa na bango mibale na ba kerelo ba komi na ona ba discussion. D'abord na pesi na Lacoste mbote mugentonga. Na pesi ya Adjani mbote na ye et puis na pesi Adjani sous félicitations de mwana kusa utako bala ese sengo makasi ninga balisi mwana na ba norme on va comprendre que biso ba musicien on est là pour que les enfants ba vivre bien so biso to yaki na ba passion to kola ki na moi mais pour que sa chance na bana na biso ba kola pena na ba norme penza ya bana ya ba patron pe. Adjani merci beaucoup en tout cas et puis merci à madame na yo l'encadrement parce que vous avez à cheval il y a vous voyager mais à ce qui temps vous encadrer moi na yo pour ça qui toujours na téléphone bon bana ko kuta na pe ya zoya bozomona na petit bokomisi mwana akoli bongo pe bobalisi en tout cas félicitations pe na mwana biso o eba ko tambola malamu oyoka ba parents si akoma na niveau ko bana. Lacoste c'est notre frère. Ouais. Gianni c'est notre frère. Maintenant ils ont un problème moko déjà on moni ka batu entourage oyo yango sala ka batu bakomaka na ba querelle mususu est important na ba age oyo tozana ngo lelo boye oyo Lacoste azana ngo Adjani azana ngo bakokoma na ba piste ya makambo ya ba compréhension na niveau la mais eyaki ya mike parce que Adjani pe akwa kovanda bongo te tanga yo kelo mo lo ba mi mabe na kombone pardon aza quand même na bana azana ba mwasi azotala ezape bien milité. Adjani kawe yelaki ye yela baptiste réunion surtout à l'exception ya motuté kawana eyaka eza voix eza instrument moko eza na ba caprice belé yaki Adjani pe ezaki mwa kala akita na bamboka oyo et puis ayeye kokoma na mboko na temps ya hiver vous comprenez na ba hiver wana yo omonaka na omela jilo wa malili mais makambo ezosala okoyeba peti akutaki pe na bato ebele kosolola moni koloba so ozoloba mingi avant oyemba ezalaka pe na makambo ebele eyaka na nsima. Ok. Voilà donc eloko esalamiki Adjani ezoloba te Adjani aza faux chanteur, attention c'est un grand chanteur wana fo bato bayeba yango batia mpe na motu na bango bobosanaka te bolamu Adjani mosala asala na maison mère. Adjani c'est un grand chanteur. Moi, je ne vais pas rester là, l'aime sous na chola Adjani. Mais il a fait des choses, babiloko, isa, tigala ba chef-d'œuvre. Et c'est le boyate, n'erreur ne moko, tokoki ko bungi sabola mona enyo souté. Voilà. Quel que soit ba problème en haut. Côté wana, ezalaki na moi berere ya mike, j'aime bien dire la vérité, na côté Lacoste, oye ko ikozala ke makambo mosusu ekende na ndengo wana. Pour Adjani aza pe na nature te ya ko créer ba guerre na mutu azaka na ote
Adjana play na batu tout. To yeba ni to vendre place mo. Ok. Azala kana mama ba critique te. Nazo mele mbondo te mais adjeje na yebi bien. Ngana zana maison mère ba voka la jani na bano salot. Adjana zana. Au moins pega te ka lelo sano oya. Ngana osaka wana yo sano o. Apime na mape vocal numéro te. Vous comprenez? Donc il y a pas problème moi il y a pas solution na maison mère na ba jemo ya ba sima sima. Na tika la yoki na mambo na te. Côté là c'est un homme adjani. La cause c'est azara mutu moko azara bien. Mais na ba sentiment na ye moko boye pe. Eloko moko ya moni photo contrôleur ba besoin ba o ba doit créer ko. Na ba sentiment na ye moko et ko créer ba problème na ye moko. Au moins la cause c'est concert wana beti. La cause aussi c'est un grand chanteur. Beaucoup no yoka ba biloko la cause ça la paix. La cause c'est un grand chanteur mais le problème c'est quoi? On fait pas des choses quand tu vois l'autre elle fait et moi aussi je vais le faire tout de suite là. Il faut causer la temps na yo. La cause c'est là qui tente. On dirait pas tout. Bah il y a ça que ça lego simba. Oh, la cause c'est nenga na ebeli la cause. Akwa beta place wana te ba tu pe ba yate jamais. Oui, ko beta sale, mais tu as quand même formé à pas guérir. Tobima va guérir. Déjà ko beta sale. Outi na maison mère, outi ka ban prince na maison mère, à toi pour rater vous a passé. Mais communication na yo, na vieno d'abord. Vous comprenez? Il faut ça la bien. Pour au moins maison mère, tous les fanatiques au monde ba panza na ba kena ba côté nyosu. Bazala ba ba maison mère. Donc si vous avez un problème, il n'y a pas que si vous avez un problème, à tout il y a un danger, à tout ça il y a un danger, si vous avez un problème na wera, vous avez un problème lelo, na ferry, na héritier, na batunyo son oloba, ata pe bebo, ata banani, bazana batuna bango. Mais il y a un bon terme, il y a un bon terme. On a vu une sonne, babenga qui les fils, les nés, fils aînés. Et wana babenga gae. Mais bah comment ça on a vu avant bêta ah bah comment ça peut solo là ka mais faut solo là Média salut à toi ma petite sœur Média ma présent ya lelo na ndenge ya G systématique il faut pe oyeba zala bien koto pour je zala bien moni population ya Congo eza nene sozo beta musique na yo opesi mupanzi moko ba mupanzi moko mais zalande bien nano na vie na yo vie wana so na vie ya respecter obi mama sebele to lo na maison mère bele mais mama sebele ba beta ba libanda na ba bordire pour la vie zone ah ouais ba bordire wana sikala ba tuna la tête donc so bongisi yango bena bien on na otala yo ah pecho yo. Ouais, ça va. Mais ils ont solo là. Vous comprenez? La cause Azali, Chabouala, il y a bien sonné. Mende, il y a une orientation. Il y a mis balé. On a une publicité, il y a concert. Mais le temps où la cause Azali publicité, on a une cousse. Ok. Et puis il faut la vente. Mon pépé, tout ça. Papa, so money, hein. So money, total on a les États-Unis, total on a mamele kaka. Mon so money bena tourbillon, ils ont pèse en attend. Un pépé à tourbillon. Vous allez kosa okota na kati ekubima libanda ti. Po tourbillon ko zoyo matisio. Moni so mo pépé pèse mbule zo beta makasi kota na ndako boma na mbula mo ketango ekita. Bima libanda sala nzela na. Okoma place zo kende. Tant ils ont mauvais au fait. Pour la coste na banzembo ya beta na ba vocal ya sala ako rater ça wana te je te le dis ok à se contrôler qui te à ça qui calcule bien te bakola babi po a ma bena bango ba beti 12 atala qui systématique te ya mo mone pesa linde wana donc il fallait attendre et puis moni ba querelle
oyo ekoma lelo oza na problème na Vincent, oza na problème na master no fere oferaka master na epe, oza na problème na JDT Mulopo yaya, oza na problème mpo JDT na bato nepe hérité ba na bato na ye, mais ça bien na bato tout, au moins ozaka bien na bato tout, de même personne oza wana quand tant oza ba bien ba yete yana facilité. Ah ouais. Mais ce qu'on luka guerre par rapport à quoi? Tant la concurrence avec la maison mère, l'autre tant considéré et a rajouté concurrence et comment que master na to sala bien, lo baye bien, po ba lo bayo bien. Mais yo so mona munda sala bien, o so mona na miso bato zo boya ngwe, la to bazaka. Arlette Mayala. Voilà. Donc on na systématique, ya la taki kazaka sans yeba. OK. Kazaka wana siko za kazaka to yo zo bule wana ba benga ki yunga. Kiyunga wana yango bapesaka na biso bamanianga bapesaka ngo na mboka na libalo sa bamanianga bapesaka moni ba eloka babenga kiyunga. Osala attention tango sa makambo bien. OK. Merci beaucoup. Tango bandela abanda répétition ça la makambo na bien, moi je suis sûr que na batala zango na banzembo la costa nango na ba vocal la costa nango. D'humilité précède la gloire. Ok. Merci beaucoup, Arlette Mayala, je te salue. Et moi, on vit aux honneurs Libanga na live salo bien. Tu peux sur mbote Arlette Mayala. Respect à son excellence Didier Bidimbu. Respect et belé. Son excellence Didier Bidimbu. Relation ni nous allons le lona na fali poupa. Oh mais fali poupa famille. Wana bandalungwa yo. Wana bandalungwa. Ya eza kutate ko gauche droite te. Aza bandalungwa toza na problème na eta mukete. Yeku sa moninga. Ko bien ya benga ngana. Yeso moninga benga ngai grand prêtre teka. Ezate ke pona leki te. Eza ba kombo ba no benga ma déjà na batawana donc ipupa nenga za wana ngani kutokoza na problème te banda lelo tilobi eza ndenge na koza na problème na fere te banda lelo tilobi po banda lungu etsepela te moni ipupa nenga za wana azo mérité bato wana ye na mosala azosala azokende bien ndenge nalobaki mpona masala vache tagola yango conseil wana Belgique fo boya mobondo botonda blague te kuna mobondo ya kosakana te fo botonda il paraît wana kuti blague te il paraît que selon un petit source na jui il paraît que vous avez invité na ING Arena faire. En tout cas, si on a invité, on a bozala bomona scène wana, so on a invité place wana, bomona ka wana. Bon so on a invité pe na lo bon boye vraiment ta yo. So on a invité et za la ngai tim na lo ba. Pona honneur pe ya master nga yemo ka na bino ke na bemi sipe master ngai te ka pona bi fere ngali. Ndenga za na yemo te. Na yo ba ya mo déjà. Mais ça yemo konde il faut aloba yango wana bino boyoki. Mais ngana ne komelinga te so komelinga na hésiter te pona biso. Bien que na yoka ki soupçon ngo mais na ne komelinga te. Pour confirmation ya koya na ngai na concert ya feri ko s'inquiéter te fona ko na mo wa feri. OK. Numéro na yemo numéro na nga. C'est facile wana mutu na nga. Et puis ça va na mo. Tango yemo mona ka bosi ko mabongo ko mi pré boy asala nango ya no yo wa gravité wa wani ya wa gravité mais bayande mobondo bayande mobondo et tonda ti batu muso bavandeli batu likola mitu mo ba shoba no mi batu na mapeka juste où attend la kiloto tchena di peka bo memi o espace assez za moi fika kabo bon dans ça là. OK. Alors c'est bien pour tout ok de bien
so oke kota ipupa omona mpenaki azotondisa azobeta eza blague te Ah, ouais, eti ouais. kote obeta asi otalaki Voilà. Comprenez, avec les enfants, c'est toujours comme ça. pardon Mathis s'il te plaît juste quelques secondes. Ok. Voilà, bandeko balanda biso, on va chiter bientôt. Tozo kende na ko chiter. Merci pour la présence Sabino. Bon, invité na biso comme d'habitude. Tozo ngeli ba émission na biso chaque samedi ko présenter bino ba artiste tozo solo là. Tozo ngeli pe système ya romatisa bato parce que on va gérer un peu notre temps. Na ndenge ya ndako boyebika bana bazali tout ça là. Ce qui osali te problème, osala problème. On ne sait jamais ce qui possède à Ranini. Mais là, on va voir toujours à Denis Toko arranger. Il y a Kosala parce que ko bâtir combo peut combattre comme il peut si la carboé. Jamais combo faut si la combo faut à la carte toujours les colos. La carte toujours les colos. Là, je pense à Maggie la Verte. Je te salue Jenny Kabea, je te salue bon week-end à Amy Bidou sur autoroute, Didier Okamo de Birmingham. Mon vieux, je te salue, je salue tout le monde. Balingara Matika Songo, Aikido, Fiston Botomo, je te salue. Je salue Michel Mbongo, allemand de Bundes, Picho Pacha Sotalikonko en Norvège. Bandeko nyonso balingaka biso tozana teka diobanza o bino nyonso boyebi o bino nyonso asepelisaki bino pe azo continuer toujours parcours ya kosepelisa bino maintenant là na carrière solo na ye o azo évoluer ye moko na groupe na ye o est installé déjà na Kinshasa avec toutes les matos dans na kaleza ki po ba orchestre monsieur eza minene me baza ba instrument tetilelo ba jeune ba esika bazo tchaba instrument disque ça na préparation disque ça rolambama to ebite yo edaki ba te belepe na ba début ya ba carrière na bango basala ba carrière solo lelo yo moko pe ndingo zana ezana bato oyo oza préparé ya kosala bango featuring to bato o bazo chope poids na ndenge disque kende liboso ouais disque ezosalama bato mpe bazosunga bali awa nazala nzembo moko na si wana tosala intervention nango na modogo wa barambwa oyeba ne nzembo moko eza wana epuis d'autres personnes asir boyeba bango oyo baoparticipe mpe bazali matuka intervention mpe ya selo scram ezala mpe wana voilà peut intervenir en tout cas disque il est bien mais tout ça bien rien à dire parce que nous c'est la famille quoi j'ai ça bien mais tout ça bien lelo so bengi fait rigola intervenir na disque non à cause mbongo to les kaka na amitié vice versa pon oyo pesaka pe azongisela tapoter les lives s'il vous plaît tapoter les lives yemo so ako oyuti ko pete mboni o singa yi o na mito ye bato yo pro bien tapoter les lives s'il vous plaît tapoter les lives to comment quoi entrecouper là salut à toi Raissa bato ezala ba service tanga bakombo artiste de commun et deko batikali bakokonesa surtout et même donc fait au APJ tapoter les lives notre donc chaque fois voilà quitter bon singa biso sous demande
On va finir bientôt avec notre invité. Tapotez les lèvres, s'il vous plaît. Partagez. Euh, voilà. Voilà. Matika Songo. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà. Yango wana ndenge na toloba bainvité bakozala na disque oyo nazosala disque na biso ezaka na 7 titres seulement. Pour un premier ezana na 7 titres ya mibale deuxième volume mpe ebima na 7 titres mais tokobimisa nano ya 7 titres ya liboso. Donc nzela yango wana bato bakosepela bakose retrouver bakomona de quoi teka de banza aza capable ya kopesa bino mo bozomona deja na babiloko eza na ligne neti nzembo ya destin okolanda nzembo ya tobina okolanda arrosé et puis hyperkit générique mais siko oyo ezobima oyo ezoya vous allez comprendre quand même tous en hyperkit générique wana eza na baartiste musicien mosusu basala ba 10 ans na maison mère basala ba 8 ans balongwa ti lelo bakoka beta générique te mais yo beti générique wana couleur ya maison mère donc olakisi moi koza mona nkoi. Merci beaucoup. Olakisi moi koza mona nkoi entre temps ba mosusu bazokoka te mpona citer bakombo na bango te. Donc yango nalobi omoni kovanda longtemps na les grands formateurs eloko bateke encaissier po kovanda mpe longtemps mais okoma ene ovandi noko amena monde ya délire nga sikoyo na 5 ans oyo nabetaki na maison mais 5 ans na encaisiaki na komprenaki je ndenge yalaka. Okay. Et puis na bamayele déjà mpo nga navandaki moke navandi na bcbg nayokaki navandi na maison mère sikoyo bimisi ngai epesi g navanda mpa lofombo na encaisia sikoyo mpa les grands formateurs aforme akotisi g donc nazalaki nango evandaka mpona boyekisi ya mati bokomona babiloko oyo tosala nazoloba na bino ke bamaso bazobeta bango moko bacomprendre ke te masa oyo aye mpe kosala eloko moko de plus na côté na soko okangi misu ozoka destin c'est comme si ok jazz on devait Joe Sex muta oyemba. Ok. On devait Tambukuta. Ngai fo yoka ngai peka na ndambo ya Joe Sex parce que on comprendre que vieux Joe Sex Kambukuta que son âme repose en paix wana la ki papa pe grand frère. Déjà ye azali déjà kuna na biso kuna na manianga déjà grand frère Magali comprendre que bana petite sœur ça eloko wana déjà ya eyembeli wana ya Kinsanti wana bayembeli ya Kinsanti wana eza déjà ce que via pesa biso ngo déjà donc yango moni mwa kindambu na epesa nazala wana ngo. OK donc oka barumba teka obayoma bana yoka penake ye pena za na makambo wana wana moni montato solola na vava kamanda tato sololaka ne wana mobali sikoyo ya Yolande yani Chimbombo cadre donc tato sololaka ata jano père double ya meka oliki ye mo aloba ke non niveau barumbu ezobetama oyo idée mais en tout cas félicitations boyokaka bayoka ba comprendre. Félicitations à Barumba Nayo, bête musique à Mikolo. Donc, ça, il faut comprendre. Tu as mélangé là, tu as mélangé maison, au mélanger maison mère na ba couleur, mon sous na ba orchestre belé, au mélanger maison mère vraiment. Dans Barumba Nayo, au mélanger. Au mélanger. Merci beaucoup. Dans ça, la moka pour na bien, peine honneur, il y a le roi de la forêt, peine honneur, il y a bien abisso, Jibem Piana Mukulu. Voilà quoi. Respect na Jibem Piana. Respect na vie na biso de la forêt. Voilà vie na biso. J'étais. Ouais, au-dessus de l'école. Au-dessus de l'école, bah des miss na ba ténoriste dans tout le dé école, donc faut bimana quelque chose, au bima sans quelque chose, t'es quand même. Yango wana
yango nomoni nazobakisa lisusu na barespect nyonso tu à son excellence Grace Bilolo, notre gouverneur il y a toko côté va fier yo son excellence Grace Bilolo gouverneur ya Tapotez les lives, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Lelo Batwalanda Ozo comme entrecoupé, je sais pas pourquoi. Batwalanda Bicho Barretin. Tapotez les lives, s'il vous plaît. Tokomoko Makido, tapotez les lives. Lelo Bato Balanda Bicho va retenir en ligne alors na passage na Bicho Mibale na émission Lelo. Disque communicant, studio, répétition, tout ça toujours na Kasavu. Toza na Kasavubu, oui. Toza na Kasavubu, il faut d'abord retenir plus ces alliés. Là, dans un studio, tozo silisana awa, président Godel Fombo Pazo edengai na makamusu ces alliés ya studio pour na musala na osala. Na sengi merci na main forte na ye. Na sengi merci na main forte Laurent États-Unis. Ezaka Godel Fombo te ozana flamme kapaya avant à se repentir à Betaki ozana Burkina Faso ou a signé pe na kati sous manzaka na ye dans ba grand soliste. So tu es déjà Laurent Kadogo Burkina Faso flamme kapaya c'est oba Pecho Minde baloba c'est un dinguerie là, c'est un truc de ouf. Voilà, donc, d'abord, merci, sous mingi na Flam Kapaya. C'est la commencé avec Flam Kapaya. Sozo ka dessin, c'est Flam qui a joué. Sozo a fait Bekao. Côté wana, tu vois Flam, marché. Merci na musala wana po epesa ouverture ya G. Et puis nazo senga merci mingi na vient na Zigzagor. Vient na Zigzagor azawana aniati guitare boyo kape. Na sengi merci na Laurent Kadogo. Abeti denzembo rumba GT. Vient na Zigzagor abeti troisième boyo kape. Le fond beaucoup na parle même pas bino mo boyebi. Les a rolobate Burkina Faso mboka lia na pesi mbote ya ebele na Londres banzembo beteli nga misatu wana tuka merci beaucoup obeta ki on na motema donc ba guitariste ba beta ozomona sélection après bo mona tatu oyana po tozona deuxième nini wana na pesi merci pe lisusu na bosanité na soliste Papillon na bosanité parce que soliste Papillon azali vieux oyo asum ngaki mouvement na kisasa na début ya mouvement vient ndima opesa pena ampli na ya guitare na ya pesi et puis na echo ya guitare na ye apesi yango po na orchestre to tindia ngona kisasa yango to betela lelo soliste Papillon nzamba pambola yo parce que eza pasi omona pena ke mutazui instrument na ye ya musala apesi yo alobi ke na pesi yo na bolingo nyonso tu poza la respect pour ça la musala ko na zana ngwe belao on a pesi yango pour orchestre na yo. Et voilà. Donc merci soliste Papillon. Merci Naba Atunions Tekadi Obanza et l'obore tenir tozana disque tozo sala tozo si sa disque wana bientôt là bato bana posa ba hésiter te Facebook nanga Tekadi Obanza officiel boko komela ngai o azana posa ya rosolola
tokosolola ndenge ezalelaka. Ok, malgré tout comme Et puis napesi ba merci na ngai mingi lisusu na son excellence gouverneur Jean Bakomito. Napesi merci na son excellence gouverneur Jean Bakomito. Merci beaucoup. avant de se séparer, bon, était 5 et tout, Toyoka Kiki. Ouais. La téléphone, on dirait tant bouger de te commis na pour ma connexion, Liboso, c'était bon là. Pas bien. Ouais, ça va. Matika songo. Ouais. Habite so bo landa nga bozo kanga bien. Zaka ke. Ça va? Bozo landa nga. Ouais, c'est bon. Mati ça va? Ça va. Elo nga na kosenga no Mati na kota suka soki koyoka na ko préférer otela bango générique perkit parce que to lobi yango me bayoki yango ti. Nzembo ya suko ko tela bango pona to silisa yo za la générique perkit bayoka et puis bakota et puis bas s'abonner surtout na YouTube na ngai Tekadi Obanza officiel na sengi na batu bokende bo s'abonner vous allez bien pour bolanda ba information à T-Class musique il y a groupe T-Class ozana bisasa na représenter bino ba mission na bino pas pour longtemps et puis disque ezo kende na yango le quoi to na suka ndenge zala ka mwa mingi ko bosa na raté ndenge vient na sonso na lobaka mabanga poa donc ko zama te na pesi mbote na ngai ndenge na bandaki na Gelor Shora l'incontournable na pesi mbote na ye place azali na pesi mbote lisusu na bandeli na son excellence na sengi merci na son excellence grâce Bilolo le gouverneur ya Bakongo ba merci belé et puis na yebiti na nazo senga merci wana na musala oyo yazo sala puis na sengi merci na Landry Meya le patron de l'espace mien à Kata RDC na Kolwezi. Landry Meya le patron de l'espace mieux à Kata na RDC oyo ezana Kolwezi na sengi ba merci belé na sengi merci na batu tout oyo ba ko soutenir Tekadi Obanza tozalaka zalaka la Genève matonsi na bosanité mbote no belé place ozali la Genève matonsi tozalaka po oyo ezali plan na bino bana bandali nyonso tout na sengi na bino bo s'abonner bana njili bana kasavubu bana ya ba commune nyonso mbinza ipen bango nyonso tout ba s'abonner parce que makambo ezoye ko senga kete baye barango teka musicien na bango oyo baye baka apesa bango de bon oyaye po ba mona yango il faut ba s'abonner po za bien mingi. Merci na bato nyonso balandaki biso président d'homme na Lille na bandeli mbote na yo et puis merci président d'homme na Lille na kozala pe wana na Lille na koleka pona komona yo Ari Balondo mbote na yo Benjamin Balondo mbote na yo yango wana Matika Songo merci c'est très gentil de ta part aussi avoir pensé à moi. Un mot avant que tout si ça, un mot par rapport à l'émission Auto Bossani, tout c'était comment, on a passé un bon moment. Mon angai pour l'émission Mati continuer surtout émission na malamu ils a bien organisation nango façon nango puis ba question na yo na sepeli eza na nzela pena yoku na golo bate po expérience yali muta banda histoire atika la muta banda histoire bato bagolo ba mena mutu na biso tout setika la bongo Mati toujours Mati azotika la Mati et puis nga na yedi ke zo récupérer systématique na bo vitesse nyonso tout il y a pas ces années au commis déjà awa na dit que bato belé moi track c'est côté po Mati na ba technique no sa ko ta ko place na suki ça rendait ce côté na lo barande boy. Merci beaucoup na madame Nangai Chantal Vela ma femme que j'aime. Notre maman Chantal Vera. On t'aime beaucoup. Systématique oyo, façon d'être Chantal Vela motema Tekadi Obanza. Merci beaucoup maman. Zalaka ndongo zalaka wana, to uti musika, lelo to komo na expérience de 30 ans ya revivre. Oyo ba te bele, bamsuba kabana. Biso tozo zalaka et puis bana na biso nzamba zo sunga tozo bokola bango bien
Merci beaucoup Gladys na Mondia. oncle ya bana Trésor Milenga, le coach Sophie Kitala, blague te, mama présidence na ndenga kisasa contrôle ya G, ye mutakamba ngo ya sungaka. Et puis merci beaucoup na mama Pichu Kifai, très importante, donc ndenga za phase la kaka ngana benga mama gouverneur. Et puis après na yo koloba boye, merci na yo Matika Songo, c'est très important. Merci beaucoup. Avant Togo Kabana na Kiki, parce que na mona mutuma oko malasia na makakunia so babinga ga Kiki. Ah bon? Oshanja idéologie biso to yebaki gori to me makakunia so na Congo ekomaka Kiki. Mais est-ce que na osepela neto zabu avato sisa ochelinga i générique wana mati s'il te plaît. Ouais, nazo chango, le temps ça la Kiki après to si ça na yango quoi. Moi téléphone. Matangene sisitaka invitation te betata tour lilimba ya borena te biloko nyonso ezwi banokome mataku nyonso nakini babengaka ye Kiki Roger Mayamba bomoli aveka sese bapimeli bolingo. Voilà, na sur Anto Sepeli. Merci na bato balandaki biso. Merci ba weekend malamu na bino nyonso tout. Kimia na ba mabota na bino. Merci na bato nyonso bazo sunga groupe T Class Musique na Kisasa. Orchestre zo continuer recrutement. Bo continuer ko ya bo sala ba test na bino za problème te. Ou ya kozanga lemso limola contacter ko bino na Facebook. Et quand il y a officiel, on communique le numéro, place à le capot à la test na yena Kisasa. Voilà, parce que toujours continuer test, il y a ba mission ici. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin. Obiga générique, tant qu'à styler téléphone, on peut décharger. Ah. En tout cas, on est arrivé à la fin. Nous, on te dit seulement merci d'être là. Il y a une invitation à Bissot. En tout cas, Dieu vous bénisse. Et dans la raboye, tout ce qui programme, tu nous as promis que tu seras là. Et puis, ou accepter et puis se présenter na programme na biso présence na en tout cas tout se pele nango na habité lo robakisanga na pesi batu nyonso balandi biso mbote bo retrouver biso encore na numéro mususu si c'est pas la semaine prochaine et vous à la semaine on a pour nous préparer bino toujours le meilleur aux invités na batu mususu basepelisa bino basepesaka bino me bomitunaka akenda wapi mso bosani kabimisi eloko à travers Matika Songo na ye azalaka wapi nayokaki eloko nde moko toza besoin moko aloba. Donc nous on est là pour donner le mieux l'effort na nzela na biso nyonso te toza kaka fona kende na plateau mosusu ndeti bomoni boye towana teka boye mosusu babulo mambo ebele studio 6 mois à Roya plateau T. Mais quand même biso to jouer mbala moko boy dans mona et ça la moi bien quoi artiste boy pour aller à plateau bo jouer moi boy ça ne peut bien. Merci beaucoup en tout cas initiative est bien et puis na sepeli nango yo il fallait na respecter rendez-vous o salami ngala souhaiter au ka ba makama malamu na continuité na yo. Et puis surtout famille na yo libota ndenge na ndeka tolobaka contrôler G landela G tout les à carré yo ebika ndege ala za ba longa mo ezala bien elengi initiative eza bien mais mabe na ndende biso to aussi saka boy da ba copier ngana niveau de ga au moins tu moi che intégralité na YouTube na ye kuna check kuna voilà resta mais na dit que yo bandaka G oyo olegela bona mayele hermo. Merci beaucoup Nzamba Pambola yo na famille mbana madame na mère na biso. En tout cas, on vous laisse boutika malamu. On va charger téléphone et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, merci beaucoup. Bye bye. Bye.